Mbote bande konanga ba congolais au boza partout dans le monde bolandaka masolo ya prêtre Stek Ndundu na Mukeba. Naza sir bino nyonso place bozali boyebi ndeko nanga leki nanga mwana na bino ndeko na bino Mukeba. En tout cas Mukeba boyebi ye na bandaku biso nyonso toyebi ke Mukeba azalaka taba ou bien azalaka punda. Bon to comprendre te lelo Mukeba bemi na lati coupé a komi moto bien on comprendre na ba papa azolo ba pe ado Mukeba komi moto to poser na nos questions et loko ni ne sali ke akoma bongo. Bon Mukeba bonjour. Mbote na bino nyonso ba congolien c'est bien moi Mukeba shibiri yoti pour deux fois 4 fois 4 bisibiche chez para butingi longa fait toti moto ba katira be santara kana bisino na de patra homo. Mukeba nyonso wana komona mboka. Oui bien merci c'est mon nom de la village na métis. Père nanga muluba mère nanga mumbala. OK na kotia commentaire te pour bon longue histoire. Bon Mukeba naza na question à poser yo batu ba yebi yo taba ou bien punda okomi moto ndengeni. Bon merci pour la question ça question moka bien. Na ngo to na bino boyemba ka tala simazonga moto. Est-ce que ba tala simazonga punda? Te ozano na raison ba tala simazonga moto. Ozano na raison mais yo tozo comprendre te to yeba ka yo taba na bandako ndenge osala ba spectacle na to yeba ka yo taba ou bien punda okomi moto ndengeni. En tout cas viens na répondre na ndinga molaite mais na expliquer ka so tala ki filme bien. Nazo expliquer que ba envuta kinga na zaki na moto déjà no. Donc nous allons quitter Babongo, donc Babongo qui est loco. Donc vous allez m'envoûter qui yongo, ya solo. En tout cas, viens au Kenanga Musika te na expliquer ka ba fana kwiti ba tutuba la na Mukeba, boy ba ke Mukeba azongeli ngaye yo na mobimba, na mutu ngaye yo. Merci en tout cas ba bisous à trop. Merci. Siko Mukeba ba to bazolinga ba yeba siko okoma wapi osala ni na vie activité na yo professionnelle osala ni et en tout cas ngana merci viens ngana bana ngana Paris merci Paris bon comment tineni bon na fungola mo ligado na ngana teka bamberger yango tozomona na sima ba komi na camion na yo Mukeba burger ligablo tout justement vient na auto-entrepreneuse. Bon, à part ça, Mukeba, activité artistique na yo, et le bas c'est les îles, mec d'ici. Activité artistique na yo, artistique. Na niveau arco, activité artistique. Na niveau art, bah, faut pas comprendre qu'à Mikolo, non, c'est la publicité. Non, c'est la pib. Pour ma fille, maintenant, quand ça mbongo, y'a on a fondé les gablo nanga. Mais sur ma productrice, bah, mon ami, tu vas tam covoiturage, Nana Takaza, ou bien Jean-Pierre Mbemba. Moi, en tout cas, tu as ma solo. Donc, si vous avez une publicité, à contacter Bisso, comme ça, tu sais la publicité. Quand tu as la publicité révolutionnaire de 2018. Donc, Bisso News, quand tu as ils ont Jessica, Chantal, Père Antoine, Bango Touna, Nana Vie, nous avons tu as la pub. Obenga. Sans oublier, bien sûr, Maître Niaou. Nalobi ya Mukeba. Oti kobeta masolo ya Jean-Pierre Bemba Awa. Dalinga utuna yo question moko boy pour la citer. Quelle est votre analyse par rapport à la situation ya mboka? Oui, merci. Eza question mabe na sepeli. Ngana obeta masolo politique te. Poli ngona fufu. Tolia politique na fufu. Atana malemba bien ali folo toto. Eza ndenge mo ponanga. C'est une expression pour dire que la mboka eza mabe. C'est je dis la vérité. Tout le banabiso na linga la Mukeba merci. Donc veut dire que mboka ezo kele mabe hein. Et l'ingoloba totika koloba que ma belle nyonso zoya na Congo c'est à cause des étrangers. Nyonso na ka c'est les Burundais, c'est à cause des Rwandaises, c'est à cause de lui. Les faux malades, aucun bisi na libongo, c'est à cause de lui. A plus B égale D, c'est à cause de lui na salagi. Totika ba expression wana. Tomita la nanu biso moko ba congolien. Congolais to komi mitema mabe moko non. Ata satan zoko donc azo yiba bino azo pirater Congo po yiba bino mayeli. Mayeli ki mutema mabe. Congolais to linganité. Ya solo mboka ana soke kokufa ezana no à cause de biso moko ba congolais nano congolais lingi muninga ni congolais bongate ko finga ko tonga ko boma jalousie siko mopata na zomona ndi tozo bomana arosala nini aronyoko la bino koyiba bino biloko Facebook abatu Mark Zuckerberg asala mopoto ke de liboso mais ba congolais koma pona kopanza mabala batu na ba page na bino pola bon vienga fona ke teka ba hamburger merci. Ok, tokobi na biso na suka Mukeba soko na liloba ya suka pona bato bazotala biso liloba suka ezaka boye ba ke Mukeba mikolo azosala ba pub ba publicité pona bino pona ba activité na bino ba entreprise na bino osala ka soki ndenge nino oteka dongo oteka nyampulo oteka madame obetaka ba shit
oza eloko moko boye olingi eyebana na communauté bobenga mokeba na équipe na ye mobimba tosala bino bapib bamaître nyao baozala bajessica bamère chantal bapère antoine ye moko mpe prêtre Cheikh Ndunda ozala bobenga na nimero ezobima ou bien bokomela biso na page ya prêtre Cheikh Ndundu ye moko arépondre bino en attendant bobenga tosambela ya trop makasi